Président Donald Trump na vice-président yakala Joe Biden bandongwa na kimbala ya yambo na linakali ya télévision na mapunamima le 3 novembre. Bondongwani yango bo salamaki na Case Western na University pe na Cleveland Clinic na Ohio moko na ba eta ezalaka na bozito mingi pona mokonzi ya punamaka na États-Unis. Ba astronaute bane ya Amerika bakopona mokonzi ya mboka na bango uto mapata le 3 novembre. Ba astronaute baye bakobanda mobembo na bango le 31 octobre pona kokita na station spatiale internationale na likolo. OMS ezali kosala bolukiluki sima na sango elobi ete baike na basali na yango bazwaki basi na makasi na kokosa bango kopesa bango mosala na bitumba na Ebola mongalaki na monele ya ekolo Congo démocratique. ONG de New Humanitarian ebimisaki rapport na kati na yango basi tukumitano bafundaki likamboli yango. Fekofa epekisi DCMP kozwa basani pe ba entraîneur ya Sika kolanda mokano ya FIFA. Esengelaki na DCMP kofuta $94,000 na mosani ya Mali Ousmane Sangare pe $61,000 na entraîneur ya ekolo Brésil Renan Augusto. Mikolo tukumine na mitano mileki pe DCMP afuta yangote.